Ma mission TV, le miroir du monde. Na bota manamboka dati na bosana. Ezalaka période mbile sobe tangu manga sene bandi kosila. Na stambela mingi na bima vétéran. Na lukaka makambute poli kono na banga nzambe na sena banga kambwa. Boka matendenge na kondi boye santé na ngana simisi na nyonga mapa. Balobi nzale leki pasi ya kobota. Ko tsanzungu na moto leki fecha libala. Ko lie leki famille. Ko tonde leki mwana. Wese leki bureau. Yango na lobaka tango nyoso boga na wese azalaka te. Na wese tout le monde azalaka na position accroupie, figure fermée. Et ton zamapangu na biso l'état lobelo roté mais son boule banda ko saka ba Thompson mais boule koma ya l'état oka kaka du petit comme la gamme ko pa bino tiamo la l'état moni mango yemo yebe équipe le père équipe beta le père ko beta le match amical le père beti match amical contre États-Unis match amical contre Russie match amical Brésil mais na yango na monaka na kutana na général na biso ya Didier Tumba na général Kasongo na yebisi bango papa ne otomona le père kende ko beta match amical na pays mususu je mususu bocha RDC FARDC na biso guerre amicale ba beta na guerre amicale États-Unis contre Russie ou bien Angola ou bien Rwanda mais yango na papa Didier obaki no to jami bari to ko bunda me to yebite soki to ko jonga wa jongi wa kutika na tikari ya bitumba pe batunes pe ba kufa kaka na ndenga match amicaux vraiment maman eloko mususu zo comprendre te et ça ba fille mususu na quartier na biso a wuti Angola a pakola a tela suko ba fille musu ba ndi côté chuma ba ndi ko tuna yi ma copine ya oyo pakola ninyo abino je n'ai pas on pakola teno vat moins cher abino je n'ai pas on pakola ni clairement moins cher abi pona na zaneli kolona bango a betina loko ba beta kate na copine ngala pakola YouTube ozo comprendre ye azala na ye pe azwa tana ye pour moi ba idéologie mamba koyemba autant to bandango ngata na yo nango na pas mettre pas et là na passe pour batikela ba veki sita ba ebi batikela otamo bo bandi tableau pour moi pona ko ndimisa bato loko oyo net na ba théâtre ya passe o leader te mais ce ko na idéologie no moyemba banzembo siko faut ba ndima ko tikela otamo so espace donc ça dit so ngoyemba faut ozwana nous peut-être ata moi ba 15 secondes moko ya yo moko mutu msusu a intervenir te na bandenga ba théâtre na biso na ondim obana pena wangila tuna sango mama tuna sango baloba ndenge balamba kayango bakulutu balamba kala bayebi makambo nango bapara babota biso bango bayebi ndesekele wangile loko mosusu mama supu ya wangila ebongaka mai elekate tuna sango sikoyo okene bapesa sikoyo misho mesala la moshoro Misho mesala la tumbakwe sia ozimokanwa komelisanga sala nanga nyonso lingi na tolo nanga misho zododwe tala sima polisi azoya Fue Moïse Aibisiko na yaki na nganda la moni agene na meli ya mingi agena ngola melina nzoto na ngapo na langwa na nga na meli yango mingi na komi na kuite na silima yele Mundera le bagale téléphone de votre correspondant. Veuillez rappeler ultérieurement. Aza soude basu muyaga. Bati le téléphone. Yoga nengo muyaga le bana téléphone. Téléphone ni nata télé de okanga den, télé l'air du mos. Je voulais le ngena français. Et comme na giyaka. Yoga je voulais na giyaka. Yoda solo yo télé yena kwa unité. Et le ngene giyaka. Et comme le Swahili. Yoga je voulais na Swahili. Ata koita wai hakuna kitu hata kitu mwe haiko. Et le ngene Swahili. Et comme le kitetela. Yoga je voulais na kitetela. La langi keta kolite bou. Et le ngene kitetela. Et comme le kimongo. Yoga je voulais na kimongo. Nanga kwete me pokati nite. Et le ngene kimongo. Et comme le kingwandi. Yoga je voulais na kingwandi. Miye miri motai nite damao. Et le ngene kingwandi. Et comme le chiluba. Yoga je voulais na chiluba. Ichi mushinga kukubigila kadi chena ne nite ta. Ma mission TV, le miroir du monde.
Salut à vous tous fidèles de Am TV, ma mission TV, toujours Licolo, et bienvenue encore une fois de plus dans cet espace Kinshasa Analyse, toujours avec moi, votre servante, la bellissime de la presse congolaise, Bibi Kapinga, votre amie, votre yaya, votre chérie, votre maman. Et encore aujourd'hui, pour vous, nous allons recevoir celui qu'on appelle le roi du rire, Yakangi Masolo Mikolo na Kinshasa, Balobi, Anandaku, Azota la TV. Alors, tu as déjà naïe et... Bois, Bibi Kapinga, Aza déjà na les rois du rire, donc Toza ou Masolan ouais en gros, n'appelle fona simba kilo hein, Rosa or théo toté quand combien d'ambe, donc c'est un peu ça, le roi du rire yeyo, batunya so bazolanda de partout, abalanda biso na Canada, Thierry Bombolo na France, banatambala ba Jotumba, ba français balanda. Donc John Event, Francine tout ba Malou Badou. Ba Olivier Lunianga, ba Yves Pamani, Pamani, tout solanan. Et l'a dit Esobé, nous voici arrivés à la fin par rapport trophée en Goyo, ce qui coupe hein, par rapport à FC Titindindi, n'importe son prononcé bien FC Kindobika, trophée en Goyo. Je me rappelle encore, dans un point de presse, Mambo et les cas qui en fait, non, s'est rappelé beaucoup plus na niveau côté qui est un dactylo. Mais dactylo pour nous maîtriser clavier et ordinateur, il fallait que banana dactylo. Quelle inspiration! Ah mais ouais, Bibi Kapinga yo zala ki wana ni ataka kutu question mo boye chaka ngombi. Et puis tinanga ba coupe oyo chamaka eza yo hein. Yo no posa question bisko ke bango batie ba komona bango neti na affrontement boye. Bo mona te ke moko ko gagner mususu a perdre e ko sa ni mesiko bango sini nini obosali pona bango. Ba moko babi coupe kozala. Yo zalaka mukolango na point de presse ozalaka. Mais Mamango ya laika le quoi net bataille ka ning bazaka zuisizo akati et puis à côté c'est na machine chaka pe kizobazoba et la map et la tami bato baluli on s'en pas ning mamango bandaki vraiment et bandaki nango bien ici là qui peut bien nazo féliciter ka vraiment ba massa o ya FC Kitindindi ba o tozaki na bango équipe moko to bundaki na bango ba faire ango. Et que penses-tu vraiment pour cette équipe en fait bateau va soutenir yo pour la réussite pour so Nathalie plein o ezayi wana po biso na Kinshasa beaucoup plus par rapport à Bamondo Toza to lobelera beaucoup plus ba plein et ce total plein o ezala ki wana so ezaki un artiste musicien de la place peut-être ça t'a 2 mois les gars on na TV hein, par rapport à plein on a ce plein wana nyonso wana et soutenir la dit et so bena réussite na ce ko bano yo ba soutenir yo na kati ya FC Kitindindi. Ozo penser nini pour Nabango et loko nini vraiment et qu'on s'est réalisé juste après. Ça va na sa réponse nango mais na lobelo moko peut-être na kobo ça na anticiper mission moi na lobia on te mais très important. Obelo mo boy awa obi question ezaki ba artiste musicien te ba plan ndengwana nde ba sali yango ata ba 200 émissions. On s'en prend. Mais ngakutu na salle émission mingi te so compter tam so ata ba 3e ko 4e hein poto lobela juste après OK na ki déjà moi fraîcheur poto par rapport na ki moi nord pona opema kuna pe na saki ata ba 5 émissions ka pona lobela mamambo o donc so sali 5 ya poto ti oyo kuna ba sali quand même na trophée te biso to na trophée ozo on prend la sens wana donc
tolobela ngo po eza ba biloko mo etika na histoire yango to présenter tolobela ngo teka na te déranger bato esobe pe mutu so ko vana pe esobe pe nini yango banda to seka ngo esila ke komika muke mission coupe to yebi déjà ti po to yebi ba congolais o ba inaka ba onde ba na ba langage mo andengwana donc so de lobi yango sans effet pour na lobeli yango déjà donc pour na o ayo za susu vraiment na effet moroti donc to betaka lisolo po yango tikalaka bana na biso fo ba okola lobi ba kola ba âge na biso fo ba yeba déjà que na ba 2017 événement moko le kaka moni ndenge to tika na histoire a combat Mike ya Ali Foreman on s'en prend et tika la histoire ata mutu azalate ayeba kaka na ba nemo bo Ali Foreman ba bundaka mususu akomota la ngata na image ka ba image noir et blanc ya kala mais tika ka histoire on s'en prend ezape batana biso o lelo na bandeko oyo tant to sali boulot na biso mo ndengwana moni Kongo ya munene batu ba ki plein même mukimo mbela Kongo mbela kuna te so to ba isiko ke batu su ba uta ba province ba ya ingo zandeni théâtre de verdure ingo sanza batu mais moi ndambo ba monaki bako ke na sango mais ba comme cette information penda bien te po ba ki pe ka limité on s'en prend mais biso mo photo ça ata moi 3-4 émissions boye pour batu ba comprendre pena ke to monaki to yokaki mais silaki ndenge nini dans na sens wana donc kitindindi ba masa o tozana bango idée zaka ke ezaki occasion wana ekuta biso ya festival toseka to sangani na bandeko to yebani to travailler ensemble to zu coupe et aloko na tika ke RDC tant tozaka chane vous comprenez ba masa wana o baraka équipe wana vous comprenez mbo biso mingi zaka ki silinding wana bazwa coupe baya nango ba uta nango pai ba uta nango baya nango na mboka to kenda to yamba bango mboka ekotaka esengo to bimina banzela tozo yemba pona bango mais lelo tamso mona okuta pena joueur mo boye abetaka na chan wana lelo azo biso ke otuni ndeni na yo bozwa ba prado ndeni ni masolango eleka ndeni mais lelo pa beto lisolo tamso eleka peka ndeni wana ba mboka tamso match soke beta ya Congo peta msusu ba bengaka epete batuna ke pata question te par rapport à expérience oyo azalaka nango bosiko biso to lingaki eza ndeni wana te tozwi coupe mais to tikala quand même équipe moko boye on point solide donc kitindindi eza biso to biso ba humoriste to zaka pona osekisa donc monde biso to boy biso na biso eza mamba osekisa donc yo so ozana besoin tam susu manifestation mo boy obi ke radio ebetate musique ebetate masanga ezate mais to lingi fete za bien bato ba sekakaka biso to yi to remplacer place à musique. C'est passé en fait. Bon, on travaille par rapport à pourcentage ou ils ont un salaire en fait rémunération pour la fin du mois. Donc on dépend de ce que qu'on paye. Bah c'est parce que qu'on paye en haut to beta tam susuna kitindindi. To vanda to solo liti ya on est au Congo to sala cop au faut pe sambongo. Pour moni ba mbongo to ndeto zula mbongo na Congo et bana te ke besoin combien. Nande bozula nande ba opeselo nande bo kaboyela ngo eba na ate déjà et alors wa mindele te ayebi de na likam na osala na azabu opanga te ke lobby olali ola mukiboye moi de prince ya kitindindi ale keromo beta vie du mal du genre que tala kutu vie wana ngapa nga kutu wana kuna na kutu kuna te ngapa na ngaka ke kitindindi o photo saba makambo fo sa makambo nango. Aux emplois biso lelo to aba modèle tout ça le théâtre na kati ya Congo avec batan et belé avec expérience to zanango donc na cause atena artiste moko boy na zalaka et puis na tika tracité na tika imagité bato abeta ali solo na hotel non c'est pas moi lelo auto monango ba go basali ba festival tamso na Côte d'Ivoire kuna o tamso yemoko prêtre ya idéologie ba organiser ba festival pourquoi pas biso ba Jamel Debbouze déjà baza ba festival ba Marrakech kuna na ba Maroc kuna ozo comprendre na comédie club de Jamel na France ozo mona donc ça dit la bataille so total pena bien biso to ba Jamel wanati mais pourquoi pas biso to ko salango atako to ba moyens zate ozo comprendre ata ba soutien zate mais mutu pe po asunga yo lelo na ba idée na yo fo mona yo ayo kuta yo ata na i après ya basi yo de na ba ewana msusu on s'en va pour comme idée mais siko yo so zata na ite zata na chapeau o ba tara na i on s'en va
Donc c'est ça, ils ont une idée. Peut-être, les lots, au moins, tout bandango, l'habitant sous comme ma solo, bah tu peux bakoya na bango sima, bah peut récupérer idéologie. Mais tout lobela on a poto simbisa simsa on a mité ma batu pe na mito a batu pour ba belo to bandi. Par rapport à Prince Oyo, aux réussite na bango clôturé ou si peut-être ba na mususu pe bazan, au bazan a besoin peut-être ba s'insérer na kati kitindindi. Donc kitindindi idéologie, est-ce kitindindi? Pour mes athées, Barcelone, ils ont Messi, ils ont Iniesta, ils ont Suarez, mais ils sont Dembélé. Ils ont pas Dembélé, c'est ça la force. Biso mingi za idéologie, moi ya oyo to bundi na bango na battle, o to ça na battle wana. O to si na bango coupe longo. Donc priorité za toujours bango nan. Donc biso sur ezali nini? Oya koya pour akota formation na kitindinde akoli sa comédie ayeba azwa maeli toza wana pour comédie ko kufate ata biso to ate comédie faut exister faut élargir on peut chepe moi fiche moro ya entrée ya inscription tout ça et tout élargir kaka ba maeli tout ça et tout na bi que Serge Paza wana muta baboule eza ba idée directeur Iva Mala Paza wana Serge Langila ba tout au van là to développant yo tout sous bêter le mot sur moi bien aux comprendre biso problème na biso eza comédie à Congo aux comprendre et ko kufate pour lelo so tali ata na ba théâtre ngo to tala lelo ba comédie opena ba mangobo ba salaka lelo eza souté ce qu'il a dit so bêter aux comprendre donc aux comprendre ba comédie Ozo comprendre ba comédie open que to banon mona ba vient na biso ba fait danga. Ozo comprendre ba maréchal sans souci. Ozo comprendre ba vient na biso o ba sekisa sou ba to makasi. Donc ezaki ngadi adiana mangwao. Ozo comprendre ba vient na biso ba mystère siatul o ba sala ba comédie pena o senti pena que muta sekia tuna que muto ya ko koma na likanisi boyazate comédie za animation peinture papa eza comédie eza ba numéro donc tant au bêter loro mo boy ba to ba sentir c'est on ngata on yo kuta na bango na bike tika qui en fait vers bango est-ce que ba sekisa ki yo pe ba bêter mo loro mo e sekisi yo et attirer au sentir que non non les rois mais ba principe bazali si au moni hein mutaye ba mutamaele faza maele vous comprenez poye ba mutamaele faza maele vous comprenez zo babanga kaka mutana lekinga maele poya banga kaka vous comprenez ateka nga za zo ba ya maele ateka lika zo ba maele ko maele vous comprenez mais foye ba ke mutana maele fo oza maele si ndoko timbela omoni ngata na moni bango ba beti ba producer ba nini ba comédie na bango ba nini tout ça na bien ba comédie boy tout ça na ngosuti ya ba numéro au senti pena que mutani atim au senti pena que batu ba seki et puis ba comédie za batu fo batu na yo o imagine kango ndenge nini spontané en fait yango ne comédie fo batu na ke muto yo auti nango wapi so keza nango ka eloko mo boye ka olobi no kaka po kaka te yango te comédie fo muto atuna yo ke aux inspiration oyo ndenge so ngata na moni ba obimisa ba bilo mona bike mais ba no bazang donc ba si zenga na terme na bi ba nzanzi obinzanzi donc nzanzi donc elle wa kele donc quoi somo ono voilà attaque indusa na biti il faut vraiment to bouler na bango eloko oyo souci ezanini lelo oyo tanto lo baba image et pour la nangote parce que baba kesobe akindoenga atimbaki abana osola mambo avant théâtre lelo komika faut ba flair faut ba zo ba couleur belé ba cha ba alia ba soso mibimba ba whisky belé ba ça loko net ke ba bonga mena boye ba veste ba nini tout ça mais autant la pele que kosekreate ngaso théâtre kosekreate na zapaka na ngai on comprend. Donc koseka donc babi exactement yo mo posa la na o besoin mais na lobi maman na ngai na ebisa yo na opeso conseil na mukolo faut se karata 70 fois donc c'est si
oseki atelora oseki ate kanisa ka esobelo mo sa yakala oseki si okaka donc ça dit il faut osekaka parce que eza traitement mobimba babi eza thérapeutique donc il faut osekaka on se comprend. Alors la dit Esobe par rapport ya réussite na yo ndongo qui coupe oyo ya ngonde pesio force ya ko continuer na kitindindi ou ceux qui même ozwa quitter olinga ka continuer na linga na continuer parce que moni kapinga na sayo biso to ki ba parrain bazu biso na festival ba pesi biso tam sous chance wana to ko loba bon to mériter na biso parce que par rapport nanga ina sai na ndenge pena ya GDD na mi balé so ba mi balé ata yo moko bon ça le quoi net ezaki bisoté na tunyo siko mama bibi bijou soki to bito zana ba artiste mi balé ba ko parrainer to zo bana terrain wana te s'il te plaît nana wa bete bon on est musala pour deux personnes on comprend nana ma bete nana mi balé ezaka tam susu phénomène Esobe na fisto sai wana pena ndenge jekenda to ngo même mi fisto na oponi nani oh mi balé naka DJ Moaza mi balé siko yo na ndenga bongo ezaka pena baloba phénomène na mutunaye Livingstone sai on se comprend je ndenge tambola tant bazu biso ba biso ba parrain donc bango bakoko boya na bango pe so ba yi ba artiste mo boya tam so bakoko pe boya non na parrainenga batali pe boya par rapport ya ndenge to ali ezaki facile ba accepter yango to parrainer bango to ke na festival et en plus ado se foyer bango so ke yaki pona idéologie te ke faux phénomène Esobe na sai baza ba parrain donc festival on yaki na risque. Et puis, dans un affrontement, peut-être qu'il peut être en plein moussou. On se comprend. Biso paye en même temps. Tu sais que comme on a biso, moi, na risque. On se comprend. Si maraté parce que on va soké simbité. Question eux qui nango menzamba sungi biso et puis na ba talent otoza nango na ba combo na biso pe jouaki na ba artiste eux pe tozali na bango tant déjà vendredi to betaki ba c'est pas le par rapport à enveloppe. Na mon ga do tambola na coup. Enveloppe kotaki quand même. Donc enveloppe nenge lekelaki. Donc tout solongo après micro. Naïe donc aro tambola na coupe nzela morati. Solongo sans micro mais déjà na nenge ya boule. Yo poser la question wana. Vena biso Jean-Marie Yale. Jean-Pierre Yale plutôt Jean-Claude pardon Jean-Claude Yale alobaki moi tu rizala moi nini rizala mais tout le monde coupe mais tu nanu tout le monde on te tozela singa ngo tomso ya mulai donc tozela moi pe bambongo ndengana bakangsa ngo babongsa ngo malembe ado sipenda face à tout ado sipena face à tout à la musa Jean-Claude Yale pour na lisolo balobaki pour bino boana ba image wana donc ba spécial moi et pas kosi ya bakiti ndindi et ça biso pe moi bien on lobela ngo boy pour moniki tindindi ba bika ke yo muto na numéro direct on so là la pe ba rolo ba bula viens ta mse betere ko shita sima moi si shita sima ko loba mapende ngwana mais donc tina oloba boy nanu esalami ndengwana te donc merci quand même na Jeffrey Travel. Donc, bango ba pesa inga quand même billet et avion pour na saki voyage nanga et puis na linzanza toujours na toseka mais ezangi kara oza na kata linzanza. Et donc ça dia nanzila quand ndenge sala alors tozo kitakalate na ba idéologie ya kiti ndindi po bato nyonso balanda bamona pena ke non ba méritaki tomoni ba Michaud baza wana le prince tomoni ba Serge non ba prince babaki Samilo bezai Michaud melelo Michaud dit sakanate donc Esobe ça moni ba artiste faut bazala ko la ba Michaud ngana sola na Michaud na pesa ke ba conseil petit aza petit nanga aza pena petit à parler bato belé bato kutu ba koma taka petit koma benana akoma bisa emo na moi figure avec na Nathalie siko na bike te petit yo en tout cas photo bimisa eto fulai en passant ceux qui peut-être il y a Kindobika hein il y a FC Kindobika va constater que pendant bango
avancement qui est beau été. Biba ba s'insérer na kiti oza d'accord. Bon, et là quand on paye en auto banda sur la ngona ba massa, ba on peut ba pesa moi ba se lever que moi question. Moi échec et puis ça bolembu. Réussite et puis ça. Pas mais ali toi qui ba paré mi balé. Moi na mutunanga fiston sai. Il y a qui parrain qui ndobi ka na bactère au ba qui na bango. Bon, bango no so tout biso to banota la bango pas dauphin, ba le kana émission et mo ba ça ba démonstration na bango. Mais ba qui na bango pe bactère ya dauphin te ba bando que ça ba bilo na bango. Mais tant suko biso total to boule ke to bi ke to sangana to comme sango lo moto ko lisa maele na biso to ko lisa comédie. Donc ça dit eza boule. Ba comédie ba ebele. Donc eza ba o bazam pandi ya kindobika. So eza comédien mo ayo région de biso koto eza en route na sensité eloba make o bazui batunanga ozo comprendre et a na sensité et a sensité biso idéologie na biso eza ka to kolisa comédie muto yo alingi ko sangana biso po akolisa comédie na ye po biso to ba travailler to ga te ke to ba comédien mo bo to vanda so likambo ya te. Dans la séance, on va travailler, tu travailler. Donc, tu as mon ambiance, tu as préparé festival. Donc, tu as link au père d'Angoté. Lobby peut aider à deux, c'est un sous. Na place à Bandal Souko, Tambola, Koluka, comédie, Banina, Koben, un phénomène sobé. Comédie qui quitte Indindiwana, Bayana, Nouboué. Moi casting et salami moi tout ça et qu'on facilite pe net ba deux sinde ba organiser ba festival à minene langi la importance ni na kati FC kitindindi langi la déjà za comédien mon idée et le benayo ana to lo ba normal boy ya zango a commission na ndengo wana donc ça dit ils a déjà comédie à kusaranate mais c'est bon déjà parole. Ouais. Avec votre autorisation, Tobandina Serge, Langila, alors on a un téléspectateur, on a biso eminé ne loro la mable wa bankulu mobile la mama tumba na almanwana donc bazwa déjà moi Langila ba jo tumba bazwa Langila et ça la bango bien. Ouais, kitokimo aussi par rapport à la question Tonina Betano mom ki wana. Moi Langila na yango mo eza créé grâce aux inspirations artistiques. Na katia Langila donc qui artiste eza déjà pour l'anguille, autrement dit diki. Diki. Oui. Et puis, on a deux sortes de l'anguille. On a l'anguille bourra, l'anguille normale. Mais on a épargné, on a moi, vous êtes innocente. Ouais, donc, Batourla, Toulouse, Automalan d'Abisobé, notre raison pour tout. On a profité de la Tchachumbala, mère Anine Timambote, José de Londres, on a bien capé à ma solo. Donc, José de Londres, Fouma Bilele, Sida Bilele. Ao Sepelas Fortina mondenga moniscope na langile matamata batorola vina Sepelas Fortina donc HD lengi na motemo na goda et voilà première démonstration hein. Donc to bois que Léonano déjà nanu attaquer à liboso nanu sentir à bouger donc équipe à diverses moi comme balé mais ça to ba bato ba simi na komi intéressé makasi na micheza na moni komi donc comme le vrai descendant de Ladi et Sobe le roi d'Irir côté Bachan. Vous comprenez? Il y a un autre qui confirme rappelez que yé azala naïe. Vous comprenez? Yé azala naïe pe azwa tanaïe. Pour moi, ba idéologie ma autant to bandango ngata na yo na pas mettre pas et là na passe pour batike là ba veki sitaba ebi batike lo tamo bo bandit tableau pour moi pona ondimisa bato loko o net na bathéâtre ya passe o leader te mais ce ko na idéologie no mo yemba banzembo siko faut ba ndima kotike lo tam so espace donc ça dit so ngo yemba faut ozwana nous peut-être ata moi ba 15 secondes moko ya yo moko mutu msusu a intervenir te na bandenga bathéâtre na biso nana ondim Obana pena wangila tuna sango mama tuna sango baloba ndenge balamba kayango bakulu tu balamba kala bayebi makambo nango bapara babota biso bango bayebi ndesekele wangile loko mosusu mama supu ya wangila ebongaka mai elekate tuna sango sikoyo okene bapeso siko temps oya rapena osaba biloko wana nyonso tu afimi ko nzinzi nzinzi ye soki mongo ya bigudi na zongisa anthropologie oyo anthropologie c'est betama déjà sangisa kizoba zoba ozo mbona mais les loyo
ça le plaisir na Jacques Aonda hollandais depuis Angleterre na Patrick Mukengeshai ba Hollanda yo betela bango bord wana na mama bébé Nitu beta bord ouais Nitu mère bébé Nitu ambota ngwana sert na facile Nitu beauté naturelle wana naturelle Michwa mesala la moshoro Michwa mesala la tumbakwe Sia hauzimokano ako melisanga Sala nanga nyonso lingi na tolo nanga Misho zododwe Tala sima polisia zoya Frère Moïse Aibisiko na yaki na nganda la moni agene na meli ya mingi agena ngola melina nzoto na ngapo na langwa na nga na meli yango mingi na komi na kuite na silima yele Vraiment, Jacques Aonda, j'espère que vous avez trop aimé. Thierry Bombolé. Dieu merci Mbokani Bezo. Alors, on a habité tous en sous Nani et tout ça plaisir dans ma téléspectateur. Ça va pas déranger. La flexibilité dans le travail, donc Bibika Pinga Moussala toujours. Toye babango na misala na bango Moussala. En tout cas, moi je m'appelle Papa Lidame Choko partout na Munduki, moi na mbala baveve. Ça soda tonini. Choko partout na Munduki c'est-à-dire do beaucoup ngeza Munduki, ceux qui na bête pour kukufa normalement. Manga te ba téléspectateurs ba non la besoin nanga, n'est-ce pas directeur? Bana poto boyo kana no biloko. Na yebita ceux qui beaucoup traiter undenge nini. Mundera le bagale téléphone de votre correspondant. Veuillez rappeler ultérieurement. Asa soute basu muyaka. Bati le téléphone. Yoga nengo muyaka le bana téléphone. Téléphone ni na ta télé dio kanga den. Télé l'air du mos. Je voulais le ngena français. Et comme na giyaka. Yoga je voulais na giyaka. Yoda sole yo télé yena kwa unité. Et le ngene giyaka. Et comme le swahili. Yoga je voulais na swahili. Atakoita wai hakuna kitu hata kitu mwe haiko. Et le monde soit et comme le kitete là. Yoka chef voulait na kitete là. La langi keta konite bou. Et le monde kitete là. Et comme le kimongo. Yoka chef voulait na kimongo. Nanga kwete me pokatinite. Et le monde kimongo. Et comme le kingwandi. Yoka chef voulait na kingwandi. Biye miri motai ni de damao. Et le monde kingwandi. Et comme le chiluba. Yoka chef voulait na chiluba. Ishi mushinga ko bigila kadi chena ne ni teta. Aussi. Keno poto ba joueur ba benga bango na français na terrain oyoka kaka Messi, Cristiano, Neymar, Zidane, Suarez, Ronaldinho, Robinho. Yaka na Congo yoka ba koma ba joueur na grosso modo Ondirozole samwana kindoki Kailu Tukadioko Mungungu Bolasi Kebano Padi Bopunga Tokale tekame tute kota Kulukuta papala Mandanda Temweni Ndolo Libongo Ebunga Lusadisu Fikanti Botaka Kolumbu Bokila Kini makwekwe Yaniki Bangala Vumbi Matampilei Komba joueur ndire soda sobeta masaji Papala On dirait soda boagi bombi Bolasi Bokila Zododo Vumbi Matampilei Bokungum Komba joueur ndire muta kabarate kabananga Komba joueur ndire muta koti zamba Bokila Komba joueur ndire mwane dingwe Milimo Oh là là Un petit coucou. Oh, un petit coucou, alors je donne coucou nanga ya Liboso, il paye Richard Boulard en France. Ah bon? Premier, deuxièmement, on a petit coucou nanga de sous une famille, celui qu'on a Belgique, Belinda, etc. Donc, Kocha Bangwashi, Alpha Mavung aux États-Unis, donc, on a potonio sur petit nabino bangoué. Merci beaucoup, vraiment. Quelle inspiration. Bartiste à Boy. Bartiste à Boy, comédien à Boy, Maurice à Boy. Tout ça coupe tindine. Na yebi sio na minute au miki les actes. Vous savez tricage, va faire ça équipe à Makasi. Expliquer place on a bien. Na ko expliquer on peut na bien pour na yo qui on peut moi trop. Mais à part bango toi sous na dio sous ya poison bango. Donc papa écolo na libako. Boyo papa écolo na libako nga a ko seka donc deuxième poison. Demandez une présentation
Moi, je m'appelle Papa Ekolo, alias Katikati, Moutounio Sorbimana Simananga, aux Asakombe verso Kebitelo Batela Matabis. Natanga Mingi, je suis bourrique à l'université. Côté qui maître, je suis maître tailleur, ceinture, Isobazoba, Somutamegi, Nagoubouge, chemise. Son Asiliki, Nagoubet à 5 pays. Pokana Nangesila, Nagoumé la fleuve du Congo, Batouakati, Brazzaville, Namakolo. Nagogo la Moutunambunju, Avibeli Namupende. Deba Lobaka, Mukile Zambanga, Tabamukom, Selegete, Loketa, Mwana Diambakala, Zambia, la Kate Banda, Satabukambeto, Okoma Mission, on a veillé. Moutou Yakwakara, Akwanza, toujours Peme Namir. Moutou Yanzala, Vanda, jamais na restaurant aussi, ça Fufunio, Nyoso. Et Sumbelia Mwana, Muke Mama Yebangoso, Kaleso Yevi, et Vimbi. Moi, je m'appelle Papa Libakoun Zelanzela Tamboula Malembe, Soki Mbango Kota Nangai. Na bota manamboka, dati na bosana. Ezalaka période mbile sobe, tangu manga sene bandiko sila. Na stambela mingi, na bima vétéran. Na luka makambute, poli kono na banga ranzambe, na sena banga rambwa. Boka matendenge na kondi boye, sante na nga na simisi na nyonga mapa. Balobi nzale leki pasi ya kobota. Kotsanzungu na mote leki fecha libala. Kolie leki famille. Kotonde leki mwana. Wese leki bureau. Yango na lobaka tango nyoso, boga na wese azalaka te. Na wese tout le monde azalaka na position accroupie, figure fermée. Boule beta! Et ton zamapangu na biso, l'état lobelo roté. Mais son boule banda kwe saka ba Thompson. Mais boule koma ya l'état. Oka, kaka, di petit comme la gamme kwe pa bino. Tiamo la l'état. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Votez les ballons, pardon. C'est pas possible. Oh, ils ont tricage. Mouniga Falanda Wata la TV entre tayo. Ah. On va te expliquer bien. Basi sanan. Moi, tu n'as pas déjà. Déjà. Tu n'as pas toutes les personnes déjà. Na pesi famille na ngobima la poto. Bill Océan, na pesi grand frère na ngai mobimba. Donc ba tante na tout. Famille mangine, famille locale na so na poto ambote na bino ngwana. Vraiment, les États-Unis, ya Cheikh Kalambai et Colonel Libakou Bango Yeyo. Bon, vraiment, les États-Unis, ya Cheikh Kalambai et Colonel Libakou Bango Yeyo. Ya José de Londres, Néo Kimikolo, Zoya, toi, qu'en espérant, toi, Zilaka, yo président phénomène à na Ketchina. Ketchina, le bail n'a pas coordonné à Zotongango. Oh non, c'est pas possible. Oh, ils ont tricage. Bajoko Franchou ayebi, Bajoko Franchou ayebi mamna oloba ayebi que les sobaza les rois diri aza maman na coach. Vous comprenez? Bajoko Franchou aza wana ayebi dans son vidéo na obeta nan tout pepa na ye. Yaza mwana poto tanga. C'est la première heure. Donc Bajoko Franchou donc mwana poto tanga. Mable wa bankulo. Sikoyo? Litungulu aza wana. Yeah. Onyo. Gana kuluba mingi te mama, usaka de ce micro. On a ligné na boma. Onyo. Ngai premièrement vraiment mère. Naza kopesa ndenge na mona kana RDC. Moni maman yo mo yebe équipe à Léopard. Équipe beta Léopard ko beta le match amical. Léopard beti match amical contre États-Unis, match amical contre Russie, match amical Brésil. Mais na yango na monaka. Na kutana na général na biso. Yadi de Tumba. Na général Kasongo na yebisi ba ngai papa ne otomona ka Léopard kende ko beta match amical na pays mususu je mususu bocha RDC FARDC na biso guerre amicale ba beta na guerre amicale États-Unis contre Russie ou bien Angola ou bien Rwanda mais yango na papa didero baki no to jami bari to ko bunda me to yebite soki to ko jonga wa jongi wa kutika na tikari ya bitumba pe batuno pe ba kufa kaka na ndenga match amico vraiment mama eloko mususu zo comprendre te et ça ba fille mususu na quartier na biso a wuti Angola a pakola a tela siko ba fille musu ba ndi côté chuma ba ndi ko tuna yi ma copine ya yo pakola ninyo abi non je n'ai pas pakola Tenovat moins cher abi non je n'ai pas pakola ni Clairement moins cher abi pona na zani kolona bango a betina loko ba beta kate ma copine ngana pakola YouTube dena yo ka YouTube wana ya bulango za la tube ngana pakola YouTube toujours mususu ya ko pakola Twitter. On y a parlé Instagram, on parle sur Facebook, et l'on est comme maman Internet. Il y a mon Internet, ils ont bêta bangoua. Oh, bah, j'ai Internet. Merci.
kaka wana vraiment Anini. Pour ngai na Allemagne na zopwesa mbote na famille Maloko, Berik Maloko, Baguchi Maloko, Rita Maloko na papa Bokilo na ngai, Mayembo Pascal na pesi na France mbote na famille. S'il te plaît. Papa Bokilo. Et na mutu moto msa zota alors par rapport à Poto, tout na José de Londres oye bisayo. Ayebi musala na ngai. Par rapport à Poto, tout na papa de Londres oye bisayo. Bokilo na mikili. Donc ya koloba mingi zate. Bande qu'on appelle Simbote na France, na famille Solinoko, Fanny Solinoko, Chantal Solinoko, Brigitte Solinoko, Masteranga Chamon coffre fort de Londres, Maracas, Balobi Centricage, Papika le grand Kirikuna Rotterdam, Giscard Makanda, Balobi Keden toujours. Merci beaucoup. Alors, vraiment la CPLI, namoni bofongole pena mouté malelo pour ma mission TV exclusivité. Il y a fraîchement, il y a FC président FC Kitindindi donc Bozolanda Bokomna Mindele bon mona iloko ya bimsawan couleur d'origine Macron ouais Olivier autrement dit The Voice Raïs. Écoutez tant que le garant de la nation je pense que je dois quand même parler. J'ai entendu les comédiens s'exprimer. Après ici, je vais voir tout le monde passer dans mon bureau pour prendre vos enveloppes. Naoloba kini boy. Dernièrement, Mikolo, on a compris le phénomène. Sono tamula ndila namuna bana wabotama lugula wabisi na mai. Otambula una père na mère otambula bilunga ukanso wiskali me abana. Na luki naeba elo nini isala bongo. Batu bebsinga e abimila mila bakino. Batu bakomi omidie mbika nebite omidie mbika po dae pre famille na welega na TV au gouverneur tala bakambo. En plus, baby singa ki batu bo mela bilo mo na ebite ba kombo na ngoy banksa. Batu bo mela ba gene. Na bo bon na bo ite gene ma bete puer mo pe singa wa gene. En plus, ilo mso salinga somo ya masango ba benga boma mama. Siko yo so melelo wana ubomi mama. Ngape gouverneur na tikio. Sinon, quand on a beta kumba famille non, je suis très émue en fait. Qui pas boyer? Merci, bonne sur poto, on a fait Simbote, na Wivinengo IDB en direct à Belgique, grâce à Ikondo Hervé Yoba, haute autorité Yoba Ambroise. Kumwa papi na Suisse na peso mutu papa wana mystique kumwa papi ya mère rêvé papa kumwa papi ya mère rêvé na mwana bango fi nikati sikoyo fi niki kumwa papi ya mère rêvé na mwana bango bibishi lukamba na sirke donc faut ba na fi nikiti sikoyo non nous asule quitter na bi na simalibanga na président na pesi lukamba na bi ka Hollande mission oyo ya bibishi ya bijou ya bibi kapinga ilana mato José de Londres en direct na Switzerland non c'est là Massa de London de Switzerland yo moko yo voilà nous sommes presque à la fin président et na betite mais DJ Malik azawana DJ Malik azawana na ba DJ suba ko tima mbongo DJ Malik bazana kitindindi yes ko mutazala pena ba mamunyo surtout musique ya kota boyemo musique mo fo beta DJ azawana yemo pazana mwa ba démonstration na ye mais to bombi neti siko na ningaki mwa débat na ye par rapport à Libanga baboyela ngo mutute moi débat na yo bon on appelle Simbote na nord du parc Massanangaza na Belgique na Triche Label en France na ve na Blaise Panzou na Angleterre Bambote Belé Malik Yeyo comédie musicale oh fallait saluer suite à la fin
Merci beaucoup, Capita Lucia, la Yaya na Suisse. Puis merci encore une fois de plus, Nayo, Yaya na Lito de Belgacom, na Suisse toujours. Surtout aux États-Unis, tout le monde féroce, qui a mémoire na Maman Rose. Mais au moins, na minute, tu as un restaurant, moi, Kangiville, le restaurant La Menel. Donc, restaurant Oyo. La main de l'éternel. La main de l'éternel, la Menel, il y a Yemoko, Bijou Kamana. Maman Bijou Kamana. Au moins, il y a structure dans un restaurant Oyo. Propre ndenge ali omoni wa ndenge ya poto po Bijou Kamana donc ye wana za mwana poto atanga première heure chérie osakana te vrai chérie osakana te kitoko na ye yango ekenda tina Damas so zo dame o sentir pena ke mutu kolo restaurant za ne ka kitoko po biloko kitoko boy GDG en fait on est GDG mi balé na ebisa yo ka bébé kapinga na zo ebisa yo na minute oyo mikiliza ko yinda bato ba confirmer pendant que les rois de rire akangi masolo bato babelanga ke phénomène ezaki nini yango tembele boy to bano sentir yote ngabia na kina sa vunga na zona mulunge tana obima bato ba sentir donc c'est qu'on a minute oyo na confirmer kumwa papi ozonga souci matin kumwa papi na eza avion avait ça qui n'était mati moko ekiti bato bakaisi ekitika libela avion ekomi kimbamba nzoka te ekitaki mpo emata sulubi donc na minute toya likolo babi ezoba akala bango ikoyo akala bango ikoyo akala bango ikoyo oza comprendre donc ezali ka ndenge wana mpo toyeba ndeni toke ikoyo mais sikoyo na minute oyo masalanga José de London est-ce qu'on a quitté l'année? C'est ça les grands problèmes. Yango on a expliqué donc après masalanga de Londres pas aux la nangai kumwa papi mère rêvé ça batanga oui sinon on a banzete ba mutu asembi pena ba ko traiter bato mangama mi Congo o eza traitement te ba o baza mi Congo fatigué na poto donc ba Belgique ba Kennedy Suisse ba France ti Suisse c'est pas mère rêvé pour nous ba kisi ya mu Congo ba kisi ya ba koko donc ce témoignage na makasi pour na yo morondo utaki kuna sur place tant que yo moro pesi biso témoignage te na melaki tanga ya mère rêvé na moi na bango fini kiti siko bibi Chilukamba pa yoza bambote belé et puis na bosanité famille nzongo mobimba na pa na mikili na France bébé Nzongo Gela Nzongo Arata Nzongo Didio Nzongo mokonja forme mokonja Yoji Amamoto na bosanité vie José Nzongo donc ba Gela Nzongo bino nyonso tout vient nga Malubadu Masananga Yves Pamani na bosanité pesa mère mbote yebisa mkono roya na olia sufumbo wana sala nga moi bien donc vient nga Malubadu ya mère Maya et puis na bosanité bajoko franchement sananga ya tango donc tisikoyo donc tipo kwa tibutu donc libela donc moi na poto solo ya tango franchement bajoko franchement na bosanité vekisi mambo azana liboso nanga Sarah Lunda mta Sarah Lunda ya mbari biso awa Thomas Koto ya yope yango wana directeur Yves Mala les couloirs directeur à taille donc il y a yope yango wana na bosanité et puis Brenda basali a trop Brenda ozali boso Nzumba l'assistante de Bibi Kapinga ya yemoko bébé Kapinga et puis na bosanité les gars caméraman réalisateur Richard Kapuku ya yo yango wana masa nanga Mathieu Kamani na mikili na bosani yote donc directeur Yves Mala de azwa ki yango 30 fois donc mais Mathieu Kamani na mikili OK nazo vidango et puis na bosanité John Mata Masikini na mikili wana Olivier Lunyanga Mongali Yoji Bozamo atro ba masebele ba petit na fanel ba bande passante ba fanel ba jo na opeso ya ba liste ya ba bande passante na so na tanga na ya ba koko utaba mère Lisinzongo et puis masananga Jotumba puissance Bruno Zigura bambote belé ba Ans Luzolo ba Sami Mokili bino nyon surtout ba artiste comédien nyon surtout boza ba Igor 2 minutes ba tremblement bino tout ba Fanel ba Joe grand chanteur ici la dit Esobé Solange Diata donc Edi papa Edi Kilombo bambote belé à la fin la dit Esobé ba bisa nga so salika émission zong c'est la bisoka zengal ke tuna version
Permettre ngai. Zenga luketu ya ndenge. Nazoyoka nazoyoka nzala, nazolamba nazolamba mikungu na ngai aya. Nazali na badi nazanginde ya mpiodie mama. Nasutuka boye na bimi na marché ya bandal na molongo wa poisson nazotombola nazofona lumelu. Alumelu nazona pasi pona lumelu. Alumelu nazona pasi pona lumelu. Alumelu nazona pasi lumelu. Lumelu. Lamba lumelu monam. Siko yoga. Siko côté banzele banzele bazosa mabe bansu ba oseka me ba ochachi. Ba olande mission bibi kapinga bazo chachi. Ba osala boye bazo chachi. Natali pe boye bozo lambela bana bozo solana papa makamba très important bozo chachi. Bosala bongo pona nini yango to pesi bango conseil. Bamanzele mawa bozo samba likolo ya WhatsApp ya babebe mosusu komona ye na chombo ya Android azokote internet azoluka nini azoluka mibali amibali bakoma pase luka mibali amibali bakoma pase luka mibali amibali bakoma pase mibali zanga mobali yo mona nasi malitoi bazemisi yo mwane bawangani ye mwana nini babotisi yo mwana matombe tokanango kisime bota kisime yo mona. Bravo. Vraiment, merci beaucoup à vous tous fidèles de cet espace Kinshasa Analyse. Vraiment, félicitations à Coupé. Comment ça va plaisir? Il y a mi balé, pardon. Dis Jazapi, mi balé. Esobe na fiston sai oponi nani baye barango bongo sai lesobe oponi nani Masananga patron, le patron de tous les comédiens. Le patron de tous les comédiens, Livingston, Simon, Sai Pa Ozali Bambote Belé, José de London, Stati, Sida Bilé, le Bambote Belé, Vie de loin, Babi Yaza, Papa Chéri Nabiso Bambote Belé. Donc, Ngamoro le roi du rire phénomène, Tsone na Bango. Donc, Mango Zandengwana, donc, Napesi. Bama Satou Bambote Belé. Merci beaucoup à vous tous. Ce n'est pas cette opportunité. Aïe, Merci beaucoup. Chakudidi, kitindindi. Chakudidi. Kirikiti. Oh, kirikiti. Atambalango, ningisango, sakalango, pujango, mama. Mama. Toke, wapi koti na biso? Yellow, yala di phénomène. Wapi koti na biso te? Yellow, yala di phénomène. E bongo ana pale. Ata TV. Animate. Kiriti. Chakudidi. Banana boy ayo. Banana panjana. Badingisiyo Cristiano. Mr. Ronaldo. Oya Messiado. Tokanango.
yapanaki na yene mardo babalisi ye demberado. Vraiment, c'était un réel plaisir pour moi de lui recevoir le roi du rire. Et merci beaucoup na équipe ya Kitindindi. Colombo, la Bimvoula, la Mikili, Mimina Colombo, fraîchement de Paris. La Bimvoula, Kocha Bangwashi de Londres, ouais. Merci à Londres. Merci alors, na le roi du rire. Non, ça qui plaisir. Na MMTV, ma mission TV et Yambaye, John Toumana, c'est Peli Jacao, n'en parlons même pas. Et Patrick Mukengeshai, et bon, on son nom, on l'aura j'aime. Non, on l'aura j'aime. Et viens dans lito de Belgacom. Merci beaucoup à Thierry Bombolo, mon chef. Il y a eu un Goana et na Sepeli vraiment. Ambiance au binomoro bo retrouver en nene. Hein? GDD. Toroye babino na misala na bino. Merci beaucoup à maman Bijou Kamana hein ndenge apesi biso espace oyo, il y a restaurant la main Nel, donc la main de l'Éternel et ça lui vraiment plaisir na ba téléspectateurs nyonso bazaki wana balandi biso et ça lui plaisir na Richard Kapuku, Homo Fortis Elikia et puis à Brenda Nzumba. Vous étiez nombreux à nous suivre. On va se retrouver prochainement pour un nouveau numéro avec le même plaisir. À la prochaine. Ciao. Bye. Ma mission TV, le miroir du monde.